Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bio. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na napesi mbote na bandeko nyonso toza batali mpe balandi ya réflexion ngalo naye lisusu na kati ya réflexion na biso na motuna ndenge ezalaka kaka comme habitude. Motuna na ngai ubie motuna na biso ya lelo mpona nini mibali misusu bazalaka soki akabwani na mwasi asundoli bana. Okomona ke akozwa lisusu soin ya bana te, akokipe bana te, doki azwi charge nyonso atikeli mwasi mpona bakabwani. Yango eza réflexion na biso tokutani mbala nsima.